pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pa la retrouvaille. La danse est chez nous. Ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na savo kilo yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na savo kilo yo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu nzambo ya motema malamu nano namona te nzambo ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu soki ezoya te fandisa makaka kimia soki ezosimba te zala kaka na kimia abikisaka basusu na maladi ya mama yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo nzambe abiyano Eli Eli okokisa nyonso nekulusu mpona ngai azali te oyo apesaka bana ye azali te oyo akokisaka baposa ya mitema yesu
nzala komi mwana na yo na se kulusu nga nazwi nyonso ya ofele osala ya mingi mpona bomoi na biso yango tolobi mpona bolamu na yo nzambe mpona motima boboto na yo merci yesu na nge toloba lisusu nini likolo merci ezalaka te yango tolobi kaka yo ndeko oyo ozali koyoka biso na nzembo oyo nazwi biso eza na nzambe moko asisaka makambo kombo na ye le roi okoki kozala na mbongo na yo okozala na nyonso na yo me eza na baproblème suka mpo ozala na nzambe tozoluka yo nzambe nazotika te kobela yo butu na moi aleluya nzambe akokokisaka baposa na yo yesu La retrouvaille.
Zambe tata wangolu botondo botondi mingi zambi opesa kibiso papa Vincent azaki bongo comme don likabo poya libota poya ecclesia et poya société yangwana tokobondela yo awa yo moko lingite papa Vincent awa sali mosala monene azonga au paradiso tokobondela yo obenisa ye na misama ye oyokela biso ondima sambo ya biso pe oyamba papa Vincent au paradiso tobondeli bongo kombo ya Yesu Kristu oyo papa Vincent azalaki koyamba Yesu Kristu asekwi pe baebanso bakoyamba ye bakosekwa na ye elongo Yesu Kristu wana azali mokonzi pe mobikisi wa biso obileko biso seko. Amen. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya mibombamo eteni ya 14 molongo mwa 12 mpe mwa 13 basantu basengeli kokanga motema makasi soko balingi kotosa mitindo ya Nzambe mpe kobebisa boyambi bwa Yesu te bakanga motema ya solo na yoki lolaka louti olikolo lolobi boye koma na mokanda bato bawei mpoya mokonzi bakosala malamu uto lelo esengo enene ezali na bango elimo moto akoloba te
bayokaka malozi zikawa bapema misalami ya bango mikolanda bango na nsima bandeko liloba lya Nzambe wana tondimi yango. Yesu Kristu lokola satulukasi akomi bandeko tofanda tokotanga évangile ya Saint Jean. Évangile ya Saint Jean tokotanga na chapitre ya 11 verset ya 11 tokosuka na verset ya 27 Bayuda baike bayeye epai ya Marta na Maria kubondo bango na liwali ya ndeko wa bango eyoki Marta te Yesu azali koya akei kokutana na ye onzela. Maria atikali ondako. Marta alobi na Yesu mokonzi soko ozalaki awa bele papa Vincent awei te ata pe awei na yebi te Nzambe akopesa yo makambo maso okosengeke ye. Yesu alobi na ye papa Vincent akosekwa. Marta azongisi na yebi te akosekwa mokolo masuka mokolo bato baso bakosekwa. Yesu alobi lisusu ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi. Moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana? Marta azongisi mokonzi ya solo nandimi te yo ozali Mesia.
ozali mwana wa Nzambe oyo ayei ose. Bandeko maloba mamokozi wa biso Yesu Kristu lokomo na yo. Vincent azali akaka monene pa monene oyebi malamu oyebi ndenge nini atongi libota. Papa Vincent azali moto ya boboto. Moto ya boboto akoluka te bato bafanda kimia soki makambo mazali na kati na libota na kati eklesia. Moto wa Nzambe lokola Papa Vincent akopesa kimia boboto na kati na libota, akopesa kimia na CVV, akopesa kimia na kati na eklesia. Merci mingi na libongi ya boboto oyo Papa Vincent azalaki na yango. Papa Vincent azali papa boboto, moto ya boboto esengo na bato bazali motema boboto lokola mateya ya koloba. Merci mingi na Papa Vincent, tika te Nzambe oyo akabelaki yo ebele pe yo ozongiseli ebele na kati na famille. Opesi boboto na kati na famille, opesi oyo Nzambe apesaki yo, olakisi yango na bato banso, olakisi bo Kristu na yo, osakoli polele te yo ozali bo Kristu. Tika te Nzambe abenisa yo ozonga malamu, okoma esika satukola lobaki oya bayebanso bakosalelaka Nzambe. Nzambe akolatisa bango ekoti ya wolo, ekoti ya lokumu, donc couronne de gloire, kote ya solo. Bayeba te misala malamu basalaki, misala wana ekolandaka bango, ekolanda lokola toyoki na lecture na biso na buku ya Mibomba Apocalypse. Saint Jean amoni te bayebanso bazalaki kolinga Nzambe na se, bayebanso bazalaki lokola Papa Vincent moto ya boboto bokolanda ekuna. Boboto ezali esika ya Nzambe bongo lokola azalaki moto ya boboto ekolanda ye. Akokende esika boboto euta, boboto euti na Nzambe. Tika te Papa Vincent azonga esika boboto euta. Bandeko boboto Papa Vincent, merci. Tina wana tokosambela misa maye malokumu mpona yo. Yo lokolo olingaki misa, olingaki libota. Moto ya libota azali moto wa Nzambe. Azalaki moto ya libota, moto ya boboto. Tikate kwa tolobi, boboto eutaki na Nzambe, ye a vivre yango, tikate alanda esika boboto euta, esika Nzambe azali. Nzambe azali boboto. La paix vient de Dieu. Jésus-Christ a fait ça qui va y avoir boboto na bino bobanga terre bato boboto bazali bato bazala Nzambe. Papa Vincent Nzambe azalaki na ye yango elakisamaki Nzambe azalaki na boboto. Esika mobulu ezalaki ye akotisaki boboto wana. Bomotika te misala na ye elanda ye, misala na ye éleve ye, élevé jusqu'au ciel, et c'est comme Maman Sainte Marie a dit.
là ici vraiment Bonimoro, là ici, vous êtes à Bota Oyo. Et ces jeux de la mission à Tomo dans le lot, je merci parce que vraiment là ici était posable au Moko. Alors maintenant, le programme est lié par nous. On a vu de 11h à 12h, au Tiki, les Igoué Pétaki na Boutou, va aller pour alimenter moment Oyo. Alors, entre autres, Oyo azana témoignage, akoleka kuna esi azobandi, bapesa Kongo, baya pour la problème ya témoignage. Parce que koleka na ordre nyonso, olekani kuna, opesi Kongo, Kongo to enregistré yo, nalela témoignage comme ça, tokobenga yo. Pour epe akozala, na fleur ya kodepose, esengela ya kuna esi azobandi, bapesa Kongo, et puis, la modalité, comment et pour les canaux. Parce qu'il faut ça dans l'ordre de l'ordre. Un témoignage, nous allons déjà conjoindre. Le programme est allé pour ici, les autres mettent de 11h à 12h. De 12h à 12h10, on va plus sa biographie à Montréal. De 12h10 à 12h40, un témoignage. De 12h40 à 13h, méditation, exhortation. De 13h à 13h30, dernier hommage. Alors, 13h30 à 13h40, levé du corps pour la cimetière de Kikone privé. Voilà, merci beaucoup pour l'attention à vous. Merci.
là. Vérité. Papa, qu'est-ce que tu as dit?
événement nini problème nini esali ete tozala awa bongo tokotanga biographie ya Mowei. Qui est le baobab Vincent Mandamawa? Qui est celui dont nous pleurons en ce jour? Il s'appelait Zoko. Son post-nom Mandamawa, c'est-à-dire après lui, c'est qu'il n'y aura plus de problème. Son prénom, Vincent. Il est né à Anta, un certain 10 février 1922. Il fut fils de Papa Ngovu. Sa maman s'appelait Nson. Originaire du village Zumanzo, du secteur Manzasai, comme territoire Bagata, dans la province actuellement appelée Kwilu, à l'époque province de Bandung. Qui est Mandarmia? C'est un fils né d'ici d'une famille de 4 enfants. Donc, il fut l'unique garçon et les 4 autres étaient des filles. Lui seul qui était resté vivant. Parlant de son parcours scolaire, Vincent Mandamia est parmi ceux qui ont milité, parmi plusieurs de ceux de son époque. Il a fait ses études primaires à la mission catholique Beno, c'est-à-dire à l'époque on appelait l'école normale. Il a terminé à la mission catholique Beno. De là, il est allé continuer ses études à la mission catholique Bongayasa, où il fera la science infirmière. Et il a terminé vers les années 45-46. Le village natal pour Bagata, le territoire de notre province. De là, il fera des services de la santé chez Forami comme étant infirmier stagiaire. Et il fera 3 ans. Après ces 3 ans de service à Bagata, il sera transféré à Fatoumou. Et il quittera Fatoumou vers les années 50. Et en 1953, il quittera Fatoumou pour Kinshasa.
où il trouvera l'emploi à l'hôpital de Kintamo. Après l'hôpital de Kintamo, il est allé travailler à l'hôpital actuellement appelé Mama Yemo, hôpital général de Kinshasa. Ensuite, il sera encore transféré à l'hôpital de Barumbu. En 1967, lors de la création de l'hôpital d'État de Kisenso, il sera affecté là-bas en qualité d'assistant médical et laborantin. Jusqu'à sa retraite en 1987. Après la retraite, Vincent Mandarmia n'a pas croisé les mains. Il est revenu dans sa domicile où il faisait quelque chose. Alors, il travailla domicilement. Quelque temps après, on créera un centre médical Saint-Alphonse de Mototo. Il n'y a pas un laborantin qui pourra les seconder. Ils sont allés demander les renseignements à l'hôpital général de Kisenso. On leur dira qu'il y a un doyen qui est capable de vous servir convenablement, qui s'appelle Vincent Zokomandarmia, qui habite le quartier Anunga dans la commune de Matete. Ainsi, les sœurs de ce centre-là de Mototo viendront chercher l'infirmier, Papa Vincent Mandarmia, pour lui utiliser dans le service de labo médical en tant que laborantin. 5 ans plus tard, l'État congolais déclarera que ceux qui ont été retraités ne pourront plus quand même continuer parce qu'ils doivent aussi se reposer. Ainsi, il sera remercié. Il sera remercié de là et il reviendra encore à la maison où il n'a pas toujours croisé les mains. Il a joué vraiment un service très hospitalier où il traitera toutes sortes de maladies. Tout malade qui venait à la maison, ayant l'argent ou pas, il doit le traiter à domicile en tant que laborantin, en tant qu'infirmier traitant. Alors, il travaillera à domicile vers les années 90-91, souciant toujours de cette vocation. Il sera appelé à Djumanzo pour aller implanter un centre médical où, là, il donnera comme cadeau des matériels, à l'exemple de Microsoft et autres choses, instruments, et il va implanter le centre médical. Il va laisser une équipe. Malheureusement, après un temps, cette équipe-là n'a pas eu les mêmes soucis que lui en avait. Et ce centre-là était dissous. Dernier point, parlant de son état civil, il a été marié à une seule femme, à Madame Pakamoni, depuis 1949. Ils ont eu 10 enfants, 2 sont décédés et 8 sont vivants. Maman Monique est aussi vivante. À présent, il a laissé 30 petits-fils et 11 arrière-petits-fils. Parlant de Baoba, c'est-à-dire, il a prouvé une hospitalité marquante aux ressortissants de Bagata, séjournant à Kinshasa depuis l'époque de Léopoldville à ce jour. Cette maison était vraiment une maison d'accueil. Celui qui dira qu'il n'a pas été accueilli dans cette parcelle, il est menteur. Vincent Mandarmia, c'est un leader et c'est une bibliothèque dont nous ne saurons plus récupérer. Merci. Le programme va continuer. Tozobenga pasteur Matondo Kofi Moko Abiso aussi. Azali vraiment conclure sa zambe, conclure zambe na solo et on a la suite
ce que vous savez dans l'équipe, dans le groupe, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est-à-dire mener une vie telle que Christ l'a menée. Merci, je laisse la place au pasteur Matondo. Après ce service, il y aura un petit moment de prière intense à l'intérieur avec toute la famille pour glorifier, remercier le Seigneur et abandonner le parcours de la famille qui reste au mains du Seigneur. Merci. Merci, pasteur. Merci, la gloire de notre Seigneur. Biso tozali paroisse protestante ya université à Kinshasa. Tozali na site na biso oyo eza na matete na quartier Baumbu 1 numéro 36B. Kasi na ye kosolola na yo okoma protestante. Na ye kosenga na yo pe olanda ba protestante. Mais nous voulons partager une expérience oyo etali likambo na Nzambe oyo eza likambo ya religion te. Oyo eza likambo ya loposo te. Alléluia. Tozali kofongola mukanda ya Nzambe na Job chapitre 30 tokotanga verset mibale passage mibale. Job chapitre 30 du 22e au 23e verset. Puis tokotanga Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Soki bana ya Nzambe tozali awa lokola ezali loba ya Nzambe na kosenga yo otelema pour quelques minutes, 2-3 minutes totanga le loba ya Nzambe. Merci beaucoup. Job chapitre 30 verset 22 à 23. La Bible dit: tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'écrases au bruit de la tempête, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre à rien ce qui sera après lui. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et t'abandonnons ces moments. Laisse que notre corps, âme, esprit, Seigneur, soit une bonne terre où ta parole peut tomber produire des fruits. Moi-même comme un simple instrument pour, Seigneur, parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bandeko, ezali exhortation muketo lingi kosala par rapport ya circonstance oyo esangisi biso. Tango nazali kolanda biographie ya papa Vincent, motema na ngai eza kopeta posa ya komela ezali koyela ngai. Un homme ambitieux, un homme plein d'amour, prêt à servir les autres. Banda de jeunesse na ye ti aza kokola aza kosalisa bato mosusu. Soki ebelana bato oyo bazali kotravailler dans le sacrifice, eza bato oyo bazali na domaine médical. Na ere oyo ya koyi kokitisa mutu po alala, c'est alors qu'on va amener un patient. Ata pongi eza na ye na misu, il va faire tout la musala na ye po apikisa oyo bamemi. Et papa Vincent a travaillé pendant longtemps dans le sacrifice à l'olenge oyo. Oh, ce qui est à la kakeba tout la kabicho, le kole tozali ao. Naba oyo papa Vincent salisa. Naba oyo ba yeba ki la musika. Naba oyo ya boti. Naba oyo bazala ki li bota moko na ye. Kelelo tolingi kozwa papa Vincent. Bino bolobini. Muto alinga ikondima alinga kozala te. Alléluia. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu a dit, c'est ce qui est arrivé. Nous allons partager le moko. Thème na biso maman na likambo ezali. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais na liko banana nous na passage à mibale ya Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Maloba na Nzambe ezali kotalisa biso koloba ete o moto na ntango ya esengo lia na yo mela na yo sepela sala nyonso olingi me kasi na ntango ya pasi ezali ntango ya kokanisa. Alléluia. Au moment des souffrances, c'est le moment de la réflexion. C'est le moment de réfléchir. Ezali bato ebele bazali koya esika ya matanga, bazali koya esika ya pasi. Kala mingi te babengi ngai nakende kopartage liloba ya Nzambe na espace moko ezali pembeni ya Elma. Tata moko azalaki soldat, ye aza kosala na mosala ya sécurité. Mokolo ye akufi bandeko bayaki wana po ye mosala na ye ezalaki mingi attaché na bahotel mpe babar. Likambo ya kokama mokolo wana ezalaki scandale. Bandeko oyo basalaka na babar, bandeko basi na mibali bayaki na biso liboso batikali presque ni scandale. Alléluia. Na évité la kati na biso soki moko a participé na tei wana scandaleux. Bible ezali koloba na biso le moment de souffrance c'est le moment de réflexion. Eza ntango ya kokanisa. Bato mosusu bazali kokanisa esika ya ebembe boye eza esika ya kotambola to kitoko aya aleka liboso bamona ye. Ce que les gens pensent. Et pourquoi encore on pense que la tamu ya pasi boye na esika ya ebembe boye eza esika ya fête baya kotonisa masanga likolo ya mesa batala nombre ba bouteille au bameli. C'est ce qui se passe. Et s'il y a quelqu'un parmi nous que ma kanishnaye ezali ete esika ya ebembe eza esika ya kozela masanga omela olango tu maudis ta famille et ta descendance. Bible ezali koloba na biso l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Esika ya ebembe eza esika ya réflexion. Eza esika ya kokanisa. La deuxième raison, ce qu'on t'a mis dans Romains chapitre 12 verset 15. Esika ya ebembe eza esika ya esengeli to soutenir bandeko oyo basili kobungisa moko ya bango baye bazali kolia. La Bible elobi pleurer avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire soutenir ceux qui sont touchés. Kama na mboka na biso esika ya ebembe kala mingi te tozalaki na ngaba na libota na ngai to perdre le grand frère na biso na ba 3 heures bakuli na bakoteli biso bakoteli ba téléphone nyonso oyo bato bazalaki na yango. Il y a des gens qui pensent que esika ya ebembe eza esika kosala mobulu. C'est l'heure de réfléchir. Alléluia. Bato mususu bakanisi esika ya ebembe eza rendez-vous. Moi si moko bakutana ne kala oya kokutana nde awa na butu baye mwasi ya libala aye kosala rendez-vous na ye na ebembe ye abimaka na ndako ya libala po akende kokuta mobali mosusu na occasion ya bibembe. Tu attires de malheur sur toi. Alléluia. Esika ebembe eza esika réflexion yango wana na zongi na premier passage Job chapitre 30 verset 22 à 23 esika toza kosala réflexion. Job azali koloba ete mokolo mosusu Job abeli Job alobi na bela na ngai me kopela oyo ya turo oyo je sais que tu vas me soulever comme le vent. Nzambe oza kotombola ngai lokola mopepe oza kokwisa ngai na se lokola eteni na nzete kopema nazalaki na yango echange loboko ezalaki kotomboma ngai Job lelo nakoki kotombola sur loboko te. Ce que je faisais hier, aujourd'hui, je ne le peux pas. En conclusion, Job alobi, je sais que ma tambo est comme l'inaï. Toi, Dieu, tu veux m'amener sur le chemin de tous les vivants, la mort. Ndekoliwa ezali nzela ya mutu nyonso. Tango biso tozali bana mike, baza koyebisa biso lufaka nzela bantu nyonso. Alors nous on pensait que ezalaki liloba ya bato. Oh, que c'était la parole de Dieu. Alléluia. Il va ezali nzela ya mutu nyonso. Ndeko na ngai Nzambe apamboli yo, asali yo grâce. Okomi mutu munene. Ezala dans le plan politique,
ezala dans le plan artistique, ezala na plan nini comme pasteur, ezali grâce ya Nzambe kobosana te que devant toi ezali na nzela ya bato nyonso qui s'appelle la mort. Tambusanga komisanga lolenge yolingi nazala soki boye ezali posa ya yo tosala losambo oyo landa nsima na ngai mokonzi Yesu nayoki mombongo na yo nafongoli pota motema na ngai mpe nayambi yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai. Merci mpona bolimbisa masumu mpe bomoi ya seko opesi ngai. Tambusa ngai komisa ngai lolenge yo olingi nazala. Amen. Tobeteli nkolo maboko. Prière yo osali, c'est une prestation de serment devant Dieu. C'est un engagement. Koba esika ozali luka esika baza kosanjola Yesu lokola mokonzi mpe mobikise, ta mort sera préparée et sera une bénédiction pour toi. Tobeteli nkolo maboko. Dieu tout-puissant, Père de gloire, je n'ai fait que s'aimer, mais celui qui fait croître c'est toi par le Saint-Esprit. Tikali loba olo ebotambuma na kombo ya mwana na yo Yesu Masia. Tobondeli amen. Merci, merci papa Kofi Matondo. Nzambe azwa lokumu osali yango mpona lokumu na ye. Topase na moment moko très important, moment oyo tokoki kokanisa alobi ete esika ya liwa ezali esika ete okanisa oyo ozosala wana soki ozali na droiture to ozali kokende nyoka bongo toza kaka na quelques personnes oyo bakomisi kongo mpona témoignage. Nabengi papa Jean kaka oyo moko na baneve alekani na lopango na ndako oyo aviva makambo ebele kasi aza na mo mfiske moko mpona kokanisa oyo ye avivaki. Merci. Andeko, alléluia. Nzambe apambola biso. Nazala quelques témoignages, 3 points seulement j'ai retenu et pas ya papa. Oya bokoli biso. Et là liboso ndeka bana ko prendre soin na biso. Naza ko se rappeler. Quand vous avez pas le métier, on commande toujours un traitement. Tellement à notre époque, Kolia yaki kitoko. On mangeait 3 fois par jour. Alors, à bana ko pesa le traitement n'est pas vermifige. Donc qui ça va nyama? Et qui sont les akimi balé bingi? Alcopa na 8 raisin. Vous avez qui c'est mon mabé, alcopa les aki poudre mort jaune. Sokotia mai bolo mort mabé. Olinga omelangote contre banyama. 8 raisin ezalaki mafuta solo mabé pe mabé vraiment pour omela. Sikoya bana ko kanga biso. Aola mukana 5h du matin. Après un escalier, avec question de bébé du enfant, Torokima, na 5h après un escalier à Zela, soit nous allons nous quitter la boye, à terminer l'outul kisi. Mbalamoko boye azo melisayo. Si vous avez un bagage, à te la qualité, banina te babanga. Parce qu'il y a un moment, tu vas sauter la fenêtre, par là nous, on va pas le mickey, la fenêtre étage à tout le point à la tête au kimi. Soit quand on met les cas pour là. On soit bimaboye. Allez, comment t'as l'autre moro? Qui sont dans ce pour la montre pour les ala qui sont meliango au colliate de 6h à 11h. Donc on peut se biloter. Alors on lemba. On va le coup de la toilette mais la moitié. Si vous avez pas on baisser sur le mal mais est-ce que qui ça va y avoir monsieur la tête kaka oyo? Donc vraiment on en avait assez. Alors, il y a un moment où se prépare, nous allons prendre soin de biso, na rigueur azaki dango pour la chose à la bien élevée. Quand ça bana bibale belle to zalaki, mais quand il a biso, en tout cas moko atengamite, il y a on a toni zabe pour yango. Deuxième point, les allaités, nous comment nazaki moi na to zabana mike, to fani kaka côté wana bien avant pas bâtir et bebekuna. Mafanya baleki et tozali na PDG Henri bala mike to fandi kopaya to fandi esprit mo etinga na telema na le côté la porte ya sima kuna pour entrer à deux on ya liboso na wa sima
tofale poste na milieu awa toza bana mike nga na telmika boye naye kotaka na ndako nazo batina te kokota na koti na wali omata na escalier letala boye papa moko azokita na escalier alati chemise apembe na pantalon noir mbala moko alobi nanga mwana kita tokiti wana abimisi mbongo apesi nga alobi kamata moko kende somba enveloppe ngai fale nabele ya moyubi me nazo comprendre te nabimi lokola papa aleki azali couturier na nunga kaka na se kuna na kimi mbango epai na ye nabitala na tofalaki le nakoti na ndako nakomi na escalier amoni papa moko akiti na escalier siko apesi nga mbongo aparikaki velone à côté sikoyo alobi abo eske azali ngabi na ete natiki kuna apesi nga mbongo nasoma enveloppe na ya nango tobandi koyamba toyabo totala boye aza esuti asa kimai na velo nayebi eloko asalaki te le papa azongaki aye kotala na ndako dans son économie aye komona mbongo manquant 16 000 francs mbongo wana ezalaki koyema na Belgique ezalaki vraiment na force mbongo wana ezalaki capable osoa même voiture donc ezalaki économie na ye mpona kotalaka fonctionnaire tala ndenge azalaki na économie elle était capable ya kosala mpe économie alors azwaki économie ya papa 16 000 wana sikoyo tuninga azalaki ndeni na décrit nga lobi azalaki alati pantalon ya noir chemise ya pembe azala mwa moustache bayaki na vélo abi ah bon ça doit être des fois ndeko na biso mpo bayebi ndeko na biso moko azalaka moyibi abi bon jour moko balobi bon tokende kuna tokosangisa bandeko na biso na kingasani nana akoma kingasani te papa atienga na vélo déjà alertaki bandeko kuna abi tokoya kuna bosangisa bandeko na biso sikoyo le basangisaki wana toke na vélo na nzela boti na kingasani tokomi kuna na place ya lupango bafandi nga nafandi ya kote abalobi talaka na kati ya bato oyo komona na loyenge yo omonaki na ndako moto wana na bali kofixe bamiso ya bato wana nyonso bazalaki wana ntango nazotala miso yango etape na tata wana donc effectivement ezalaki te ye sikoyo bamoni balobi bon donc sikoyo omoni nani ngai nazomona neti tata oyo sikoyo bake batuni ye mwana alobi eza yo olobi nini o non ngai te awangani tout ça mais il fit un moment quelque temps après ayaki koreconnaître ye alaki moyibi alaki ye à cette époque asa yiba voiture vewe abasha yango na ingasali kuna donc sikoyo na likambo oyo eloko epesi nga oyo mpenza kotémoignage makasi mpa ya papa ezali ke moyibi ayebani mpe ayaki kosala baveu na ye après mais papa akaisa ye te aza mpe na ranki na ye te atika yango kaka ndenge wana donc mpo ya kotalisa bon cœur azalaki na yango de nature vraiment natikali komona te mutu moko ya sone na vie na ye alleluya vraiment eza osepesanga mingi pesa azoyisa mwana kuna mwana kokufa na mboka obera ye aza vivant amen bamasta moti na biso nanga asepeli mingi mingi boye awa boye koremercie papa Vincent Fogo papa oyo asaliki biso lelo tozala boye naza na mingi ya koloba te naza kaka na mwa eloko moko oyo nazwa pa ya papa oyo apesaka kaka sagesse ya kovivre na mokili papa oyo nazwi biloko ebele na vie ya papa oyo mais oyo mpe nakoyisa biloko apesalaka nga mpasi mokolo mosusu kaka nde tokanga toki na bapoto bamasa to kaka katie bakenda mwana bino papa nini kobota bana ebele me bana yango bakenda na poto yo agla chor agla chor na wi ola chor ofana biso komanga dia poto te ezalaki na nzete moko amanga elaki awa papa abi mwana nanga mpona nano obendanga chor abi wa chor abi bon omoni mwana soki okenda na poto te ponana okomi na poto te moto osili ekoza na poto alors topota ndeni nayi na mwa sagesse mais bon okena comprendre abiso okende poto bomana masolo na yo après okokola okoma ya poto nasala mpe nsolo wana ti nakoma na mboka moko boye natiki makambo to ya bozoba nazosala tu oyo sozo yobi ya bozoba nazala kosala yango alors papa apekisaki nga makambo nini abi napekisi yo ya liboso maboko milai te naseka moninga ozwi mwasi ya balabala
bosola ndenge boyokani mwasi oyo abala komeka te et puis quatrième chose abala nga yeba bakamarade ya kotambola kende okoma na poto bamekaki te ezaleli wana jusqu'à ce nakoma na mboka mona ngai so makambo te natiki yango nyonso tu mais ti nabundi nakokota lubwaku ntango nakoti lubwaku manzela mozo kubukala likambo nini ekomeke nabeta lubwaku ti babarenga obimi mutu boka mystique babarenga mais pere aloti ke nge nakufa te ntango nazongaki so balefule nga nazongi awa namoni mere ateka lipa kote kuna mere bandolela yo ndenge lokena bapoto ngai yamba nanu mwana epai na witi yoyebi te yamba nanu nga ndenge omoni nga devant yo ngengi naye na bakare biloko ya danse mpo osepela mere aleli atiki kolela nakoti na bale mpe na benginga asoli na nga abi nangaki no nayebeki okufi te nayebeki oya tokokutana donc elo nalingi abo reteni ke papa oyo aza très sage très sage très sage cet papa et comme je l'avais promis que papa nga mpona kunda voilà na asalaki makasi ke nabi fona ya mais j'avais rien mais asaliki nakoma mais eza kaka mystère wana expliqué bongo awa po te eza molai eza te mais eza moningo reteni ke pour perdre un grand sage du monde kolia kuta ba pasteur merci merci beaucoup. Mon père tout ozala na yo penza azala père na biso atiaka biso tonga chaque jour et puis père azalaki ndenge azalaki wana so aza na problème il faut ntina baya kobengaka nga mpo omona ye ata père atongoli ndenge nisonga na bimi bien donc vraiment naza na souci ya trop yaloba moke wana père na ngati donc naza na souci ya trop naza na souci te parce que père abeti bambula oyo peut-être biso tokobetango te donc oyo tolela toza na esengo donc lelo mpenza donc eza esengo tokotika père na lilita na ye na kimia vraiment père akende kopema wana père na biso aloba maboko mpona père oyo merci merci Stella. En tout cas, c'était la place où même l'un de mes fils, il est mon ami papa, moi, quand je me suis aussi maillette, il est mon Kataki. Et c'était très bien passé. Nazala matete ozongi sava nazoya Libre
dans la service de cœur, la prière avant le lever de corps. Encore au le Canada. La grande famille, le patronat maternel, le Canada, le national au kilo, la table de commissaire du comité, on nous donne l'occasion de passer. Toute la famille Zoko, le Canadien, c'est la tête. Et toute la famille, parce que nous devons faire un service.
eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpo na moto yaya na ngai osalaki renio na molimo mosantu na yesu masi libangala talo obokela ngai na elilingi na yo otie bonzambe kati na ngai otindi ngai nakonza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo yesu eloko nini te basalaki yo babetaki yo bafingaki yo kuna nekulusu yo ndimi kufa e basete na maboko likonga na mopanzi tout est accompli mpo na ngai yesu omemela ngai elonga yesu na ngai mpo na mboka ya Kongo mpo na libota na ngai mpo na bana na ngai mpo na etonga na nga mpo na kelasi na ngai ana bandaki kosambela na tempelo opesa ye posa motema na ye opesaki ye mwana na kombo ya Samuele yo mpe ndeko na nga zala kaka na kimia banda yo balabala bayakaka te fandisama na kimia eza na moto moko azala nyonso andimaki babeta ye bafinga ye nyonso mpo na biso a yesu kolelaka te mama to papa kolelaka te nzambe akokokisaka baposa ya motema na ndenge asaki pa ana kumama e kumama mosungi ya basanto yesu kumama e aleluya kumama e nzambe malamu na makila na yo mpo na libala na ngai mpo na bomo ya seko ye mpo na nyonso na ngai osala nyonso osala nyonso yesu yosala nyonso yesu yosala nyonso nzambe yosala nyonso papa malamu osala nyonso nzambe malamu osala nyonso nzambe malamu osala nyonso yesu nafandisa mikala na kimia nkolo eloko moko te kotungisa bomoi na ngai yesu talaka natalaka kuna na ekulusu yesu bisika okokisa nyonso mpo na bomoi na biso yesu
ezalaka ngaye nzoka ezalaka ngaye nzoka ezalaka ngaye mwina ya mokili oyo nzoka ezalaka ngaye nzoka ezalaka ngaye je suis convaincu ezalaka ngaye mwina ya fami na ngaye oyo na la ligne toko lelo ba néglige ngai na pesi bino rendez-vous boko betela ngai tolo ye Joseph elema ya ata bazosala semblant ata bandimelinga te nayebi na bandoto na bango balotaka na bundelaka libota ye lelelele bayekoli na ye mbomi mona mpamba te mwina ya mokili eza yo elema Joseph nakutana na profete nga na ye te oyebani te yo alobi nzambe alakisi ye o nga nde nakolongola fami na soni oyo komikosa kotalela papa ya teyo nga na yo bolingo na mitema tokolongola kongo na soni oyo eza mpona foto kuwa tokotia kuna papa yo olakisa biso okunda bato yo olakisa biso okunda bato moto eza foto moko ya boye osala kombo boye que pensaba que me sal mukaro dice que me valiente gabo devo maquia de machisal je que gampe global de ma free si bi pas de yande sali kama global kalobal to ma kwale global parti dia mo kati di pa nan kan di mwana ma ndaga tal mingi yale je kama zua moke ile kona mbuya ka kenje ma wol ande sari sanne pa kama zua mutimine ne ma wol
Si on peut comprendre. Nous bien calme qui bibi boy. Ça veut dire que j'allais savoir be sal pas o mi maché ya mama. Abu bulu regarder. Ma wa ba. Linda ça va la machine à m'appeler et yo nzoto na biso ezalaki poussière pe ezongi poussière yango oyo pratique nango tomoni na papa Vincent le baoma moko na biso tozali awa tozala na mwa eloko ya malamu oyo tomonaki na ntango ye azalaki kopema ntango ye azalaki koloba na biso moko na biso atikala na eloko ya malamu oyo ye amonaki na papa oyo po eloko wana ya malamu ya malamu tala mosaleli wa yo oyo otindaki awa ose lelo ye wana mpe andimisi kozonga okoka lima ye okati ya ndako na yo lima ye okati ya lopango na yo elongo na basangi mpe na banzembe nyonso likolo biso mpe tokola totikali opesa biso makasi po te toyeba kozala kolanda ndakisa oyo ye alakisi biso tokoliki ete nzambe okopesa moko na biso makasi na ndenge toye na ndenge tokofe na ndenge tokozonga ezala na biso elembo te kokoma moko tokokutana tata tozala mpe na ye esikokola basani baso bazali tobondeli na nkombo ya mwana yesu kristu mokonzi kristu ya biso wana akufaki mpo ya biso amen. PDG. Au revoir. PDG. Boss, patron. Mbote balandi ya bomoko mboka site monene obomesana otala air nyonso lelo bomoko mboka alandaki moko ya bino akufelaki ya ye papa bomoko mboka tozalaki wana mpona kolela na baoyo bazolela nde sans plus tarder tozo passer kotuna moi question moi liloba moko so ekoki kozala mpona papa na biso Robert. Bonjour mbote papa Robert. Bonjour mbote maman bonne. Bomoko mboka donc papa Robert yeyo akufelaki papa na ye bomoko mboka elandaki ye plus pour toi assister ye bomoko mboka lela na baoyo baolela asepela na baoyo osepela sekana na baoyo baoseka lelo bomoko mboka ezalaki na mawa makasi ya kolanda papa Robert po aperdaki ya motuya donc papa nde soki mwa iloba ezali tomoni babsek nyonso nde eleki papa Robert so mwa iloba ezali okoki oloba mpona bato oyo balandaki yo oyo bakotala biso mpe soki mwa iloba ezali oyo nga liloba ezaka mpona bamaster na nga surtout oyo baza ya misika oyo baedenga kua nayebi mpe nakosenga bango merci te yango nomoni ke na kati ya bomoko ya mboko donc ezali site oyo bato batalaka yango alors bato to bakomona merci na nga oyo natondi bango na lisalisi oyo basalisi nga kua donc voilà papa akundami malamu makambo cérémonie to eleki malamu malgré bamboka na biso ezala kaka oleki ozongi boye oleki ozonga mais tout ça a été bien passé grâce à bami oyo bacontribue mpona papa na nga akundama kitoko donc na kati ya bomoko ya mboka nasengi bango beaucoup donc ils sont de mon cœur quoi. Et comme papa Patrick Momo oyoki papa Robert donc vraiment ya motema ya mingi ya kolobeza te mo oyoki na mon premier papa Robert azana maman soko ko se présenter d'abord après le ba un mot pour na bobsek no sonde eleki comment la Suzy qui alanda Suzy qui alanda ozana ni pas pour na mon premier papa Robert ozana ni ma question il fallait tourner le bosso papa Robert bien sa biso na pembe no ozana camarade na yo to
Non, il m'a loba. Il y a la camarade, il y a naïveté sur le benga empereur, onani, donc aza auto sala mingi na makacha mokili. Donc pas tout dans salaka a soutenir partout. Il y a un moment que tu as foutu qui va bien naé, aya okunda ya bokilo, donc ils a jeté. Donc n'importe qui pété à quoi ça là, on doit se monter sur le monde qui non mutu assez loga marque, alors ça veut dire que ça ne sert à rien de demander encore. Merci beaucoup Kani, donc qu'est-ce que motema. Bisous c'est de comprendre que donc y a rien à dire. Binomo boyo ki papa Robert, maman soki moi un mois ezali pour la bande ko banda ki biso, kolela na biso, soki moi il ezali pour na ba. Merci, merci. Si le quoi papa Robert répondre na ebisa OK, ya za motema mukarame. Et Kani donc première dame ya papa Robert, bino c'est bon moni ya olobezate. Donc to ngapona ngai liwa papa malaza esengo. Comment tata mon bois comme na 95 ans, c'est pas facile. Donc biso ba jeune l'aime surtout comme ba ajonaté. Donc ils sont na futa ticket na ngai espana ko la tata o na yebi na 90. Je le tangi bamboula 27 ans. Il fallait que naya na lisa mukara me motema. Donc on a pesé la famille na ngo ba soutenir ngai, famille qui alanda ici qui alanda honorine qui alanda Belgique Hollande na pesé ba mbote na bande konyo so ba bengi na ba téléphone na pesé ba mbote. Na encourager famille Zoko. Donc nous tobota maka pe luwa ezalaka. Donc père akundami kitoko plaisir babini bakoko sur 38 sur 58 sur combien donc l'équipe vraiment kitoko makas. Voilà. Merci beaucoup Binomo Boyoki. Donc papa kundami très bien. Dans 95 ans d'âge donc c'est pas peu. Beaucoup de jeunes, ils ont pas comme âge papa vraiment 95 ans donc ils ont qui fait. Binomo Bolandi na bilili donc rien à commenter. Maman Lissi, maman Suzy, maman Suzanne Kialanda, Yemora Lobi na mikwabo moko ya mboka. Papa Patrick Momo Yoki, motema papa Patrick Momo, maman Pauline Yoki, donc parti Momo motema Lauriane Oyoki, ma papa Robert Yeyo na motema ya papa Robert. Donc première dame, il y a papa Robert rien à dire. Même bien papa Robert na maman to moni de comme susu, ceux qui doivent se présenter à bisabiso Azanani moi mot de la fin na pour na nyonso o leki na matanga ya papa. Merci. Papa Zoka, je vous rappelle, papa Robert comment il papa Zoko Vincent. Merci maman nous opesi la parole ngai Picasso. Donc les artistes dans le groupe y arrivent trois de classe ka les Karmapa. Président nga zana no master vieux aza pembe na ngai. Donc tu moninga na ye ndenge balobaka ke to lela na bato bazolela. Tout c'est plein de bazo c'est là. Donc on a vu à Moninga de le bas âge né dans Zokola. Donc rien à dire via Moninga tina Okola. Donc natika ka été yé patika ngati. Bref on est que na ba disque na biso nyonso to betaka vieux yo azanga raté. Donc natala on peut boire bon moko mboka na papa Patrick Momo. Yo c'est la ke bimara. Le royaume moso pesi annonce donc roya. Donc cette fois-ci, nous avons même ma mère Suzy Kialanda, donc rien à dire pour ma soleza de Caristo Solaki. On vient en Ghana, l'Indien, matanga pour Balobaraki, tous les Lanabat Bazolela. Donc vieux Atika Angate, spontanément soyaka, soit comme à 4h du matin, 4h05, petit Nangozawapi, dans la Zakanaï, Tina Monepne Bembe à papa, Talaki preuve pour me pondre ma bolingo, Tina cimetière. PV est un artiste belé, mais pourquoi mon gars deux autres qui bowling les alliés vieux à mon anga bon na tilo na komi bodon rien à dire na pesca batu tout moté en tout cas dès les qui toko pe papa na biso papa Vincent Mandak Maiwa Zoko na pesi pe place à Kei Nzambe a battre la pena molimo na ye na pesi mbote mingi na baibanga nyonso na Hollande na Paris na Suisse na Londres partout. La bonne sanité n'a pas su mbote mingi na maman na Suzy Kialanda. Donc yeni mtasali pena ko zomona tam susu. Na so zo remarquer ka mo. Nda kanga masolo. Akanga po eza boyo kanite metala kaka. Fia yaki na pembe ekuta petine na pembe. Mère pembe de laxi bolingo. Donc na landi pena bango to lala kisika moti. Donc ba remerciement na bana nyoso ya nunga, bana tu ya matetende to leli papa na biso Vincent Mandak. Donc rien à dire, to za pena mo konzi pembeni. Na yebite so mo konza o baksani. Merci beaucoup Bandeko. Binomo bomoni to sisi bobsek non sur papa Vincent qui a Vincent Zoko. Ba mo ba benga ele baoba. Donc rien à commenter, rien à dire to tiki bino na bomoko mboka boko ba kolanda. Pardon. Na na bakelo moko. Papa Vincent Mandak.
papa oyo asala ba garçon nyonso babotami na nunga po bakoma mibali c'est papa wana na yebite sozo comprendre parce que papa azaka docteur azaki médecin bana mibali nyonso na quartier ya nunga oyo bakoma mibali lelo papa wana mutasala biso po tokoma mibali donc nde tobotamaka bongo mutasala biso ke tokoma mibali bo comprendre ke biso ngenga na nunga biso nyonso mutakata biso ngenga papa Vincent Mandak place accueillir vraiment donc atika biso bino ba force bo pikili bo kundu bo nzoto to ça yo kani papa Vincent banda komisa mibali nyonso ya matete c'est ça na loba mibali ya solo donc papa Vincent bene siko kei paix à son âme donc mibali nyonso matete vraiment ba lobi ke yonde na nunga yonde komisa bango mibali ndeko na biso invitation biso na karma pa yebisa etoya donc bomoko amboka déjà karma pa biso na liste tokoya donc tous à la bienvenue bandeko to suki yo apona le papa Patrick Momo maman Pauline motema ya Lauriane Tingi Pati Momo mbote ya trop bana onyeso ya poto distance bozali olanda biso donc trop de bisous pour vous ciao na famille boye natika Yesu po banyanga na butu po bafina na kingo na mboka ya boye natika Yesu pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli